yes. Eloko ezosala bango babunda kibombanda yo. Taya batinyo sonde basungisi. On eza baeve molinga ye alukela ye babunda. Kibombanda yo. Allez lala wana pavre. Mama. Dieu o esala ke elongola ba congolais souci ya Bill Clinton na Seleo. Malgré ba grand ba na temps na biso pe on a ba oboka pe ba plan na bango ezosimba. Mais Dieu o esukisa o ke Dieu mususu nanu ezoyati. Oh. Oui, nanu Dieu. Ti le lozate otangelanga Dieu, tangelanga Dieu. Ezata. Dieu ya kolega ya biso na Bercy ndenge to buwaka. Pour mouvement na-t-il et les à niveau carrière non t'es comme c'est les 10. Oui, eza mwana mukie par rapport ya carrière nanga. Nga naza mukolo na yango. Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bonsoir, bonjour chers internautes, partout vous êtes en train de suivre cette émission de Mati Kasongo, un peu 4 digi Mozalissi, comme dit à Doudou Bessa, Mozalissi na bango balobi idéologie mikolo eza moko beau souffrir dans la plateau yo po zo sala batu musu kento pasi babi memuto ya beti design na ndenge vous allez souffrir avec ça parce que vous êtes méchant contre moi je suis bien contre vous. Dans cette émission aujourd'hui, on va recevoir après tant d'années. Aujourd'hui encore, on a rechata 7 ans, 8 ans. Nayamba épée les sous-soutés, mais Lélo, Nalobi, c'est l'heure, c'est l'heure, il faut le recevoir. Il a beaucoup à dire, lui il s'appelle le général Etumba Kunzardo. Nabi ke bateau bazaka ba fan na biso, mingi na ba obara ba fan na ngai. O bayebi carrière nanga bayebi déjà que ndenge na yambi général Etumba babi ya bato mibale ba otikala na ba émission oyo bango mibale do ba nyo kwami bango mibale pour on sepelisa biso bato poto ndenge bolingaka to sepelisa bino nyonso bozaka na biso yango idéologie mikolo ezaka moko ato swani na ndeko na yo ko réagir te ata ba beti o mbata ko réagir te ata ba lobi mabe na yo bana noka kimia yebisaka bango kaka ya satazoko sayo aochonerer Patrick Ngambe satazoko sayo aochonerer. Sans plus tarder, je dirais un bon merci comme ça à la celle qu'on appelle Laetitia Kouya, maman sociale, la mère des opprimés, maman Motema, mon aîne, à toi Laetitia Kouya. Zara Place Oza, Oureba, Marambo Nyoso, Ningepe Samara, sans oublier Béni, ma journaliste préférée pour le moment, c'est elle qui fait la fierté de Mati Kasongo TV, Mati Kasongo TV, Béni, Locasso Yaba Béni, en tout cas moi c'est à Pembe, mais pique mais. Donc je te salue sans oublier la celle qu'on appelle Bijou à Fort Matesso. Et puis sans oublier mon ami de tout le temps, de tous les jours, Trésor Congolo DJ Trésor. Aïe! Yayo Angwana, napesi Gauthier mascotte Yaba Gauthier Mbote, place aux Ali, Balbi. Mon oncle Mano Mondo, le beau garde de la famille, la taille est lancée. Il est vraiment quoi. Mobali Talingambe quoi Mano Mondo. Merci aussi à mes petites sœurs. Namona déjà baoui Koulakar, na Mobali, petit frère. En tout cas, on a fait Sibinombo de place Bozali. Sans oublier Patrick Mondo, Nana Kasongo, ma mère Magui Sabana, Binonio Aznat Moukadi, la Pessio Mbo de place Oza. Yangona lobby boy.
Satazoko Sabino. Ah, Tchana, RR. Kunzardo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mais la vie créole. Oh. Donc, Ndoulé, Nini, tout ça. Bonsoir, Nayo. Bonsoir à toi, Kunzardo. Général Etumba. Oh, Moutou Nangaï, vraiment, donc, a contribué à la carrière Nangaï. A contribué à la carrière. Voilà. Voilà, donc, bien. Par la grâce de Dieu, on a pu se battre tout le monde. Bonsoir, bonjour. Moi, design, on est design qui toque. Donc, Binoga Roloba, Satan Oko Sabino. Général Etumba. Babito, voilà. To changer pe moi idéologie moni to yambarabino kara même sur bandaku to yambarabino na babalabala Patrick Ngambe na Beni en tout cas bo chama kelele abiri nalinga place ka wata boire raywana René Abiri où es-tu place nalinga ka yanwana na sima podium o matande ni faza kuna simati Général Etumba santé ndenge santé qui toko bat vraiment par la grâce biso sa grâce to vivre té par la grâce c'est santé qui toko bat vraiment pouline toujours si la té yo liga mais oui hello mo ça lit bien tu bara na musique na biso ezara moi pas si moto so akoti baisse à longwe na scène à Zongi Sima, cela veut dire que ça va bien se présenter par bateau au monde il faut konda et l'ambeza sauté mais yo kasha on am na biso to ba bando ndo ka chanja ko donc ozaka kandengo zalaka bouger teinture normale même santé propreté toujours donc ezaki biso sala ginde na musala poto zala boye to sala gina boulot moni boulot wana atovani na palais bato baozalaka na posa na yo ya kotindela yo po toza pe poli et tout ça so toleka na télé boye donc tofingaka te o côté moko boye o nini yango moni bato wana ntango navandaki ntango tolongwaki ntango tosalaki tu bazalaki kaka toujours na biso neti bamomo de la marole baza ebele bafredi lionze bayaniki mesa donc bato ebele bayani kayenga invisible monnaie donc bato ebele vraiment donc voilà yango moni tozaka togarde basanté oyo na nga abenga yango boye poulinto na kiitalien poulinto mais c'est que grave tozongazonga mwa nsima kolongwa no na jet set bato basatandaki le plus vite possible kolongwana ezaki maison mère parce que bato bayeba que tu vas remplacer voix moko ezaka kuna banda o manquer il fallait que une maison mère et pas Ranson nde bato balobaka mais subitement tu n'étais pas parti là-bas ezaki nde nini ba procédure elekaki bien mais simbaki te to yo montant et pour vendre bi bon na kinde te na tracer sur chemin mosusu avant na koma non na eloko mo donc nga nanga ko sala ba calcul ya batu te voilà na tambola selo bon batu yango mambo yo na zwela ngo ba problème par rapport ya elongweleli nanga ezalaki parmi ba biloko pe ezalaki ona azokende wenge et tout ça bon ngai na saela mingi pe calcul ya batute donc nasela mingi ya ngai na tuni grand prêtre soka pesi ngai et yano après na tracé côté mais ba oya batu kaka balobaki mais selon mi un peu tango longo ezaki bongo parce que nana source mo bokendaki paraît que moi coulisse mais simbaki te par rapport neyo lingelaki ba pesaki te yango osala kilumbuki na non wana déjà na kolongo na ngai pas cheta na vandaki ngama on a boulé ni na osala après on a tout bat baloba on a donc ezala ngolo puta o ngana lingaki wengeza des mouvements et un grand mouvement donc pour nous travailler kuna pesa ma bete mais na sala na ngana parcours on a té mais et cause à la paix il y a les solos tout ça les solos tout exacté que faut nous à la côté on a donc voilà, ils ont quitté les solos, il y a bon. Mais Kunzardo, Général Etumba, pour Général Etumba, il y a une émission dans le combo. Ouais.
Combo Ibma émission na ngai. Non, et à qui pena banda pena succès na ngwe banda wa. Voilà. Et banda de na bandu le mais pour batba ye bango le. Ezaki na émission na ngai voilà. Batant no longwe to sala no émission moko ya suka. Parce que le baki o le kana émission te tant o longo le kai uniquement pa nanga. Na ndenge internet vous avez pas batute mais na ba dire na biso to solo la ka je sais que de la nation place à ça zota la biso de la nation sozota l'émission o na roluko tin de la ngai kaka une partie ya question o na opposé parce que yango zongo changa na débat moi muke tin de la ngo de la nation to Freddy Akimbe Dolé ya motema ya Kovo Akimbe Kanka international au luka émission au tin de la ngo Kunzardo dernière émission to salango na LTC pas Fernando Mbaya kota bloc obisa kinga loko lolongwe pourtant au longo vandaki boya ke émission après quelque temps to kutani tu es ko ça l'émission ou annoncer vraiment que tout ça là mais oyebisa kinga na émission na ke ndengo longwe kuna nzamba mo guido na makamso comme frère en Christ. Non, on a habité tant monsieur yo po bosani. Ngai na sengi déjà. Ponga na yebi pona yebi ba question na poser ki. Donc déjà bongo ba ko kalele biso ba to ba ko lokela nga ba ko kata te ebima. Oyebi ke ba photo zo bima na ba vidéo ya ba to kalape. So komika ba bimi c'est le wanga na ki yango. Siko e ko za la pe mo kala. Mo kala pe mo kala mais nga na yebi ke na loba bon na loba ki soki soki na longwe gome na linga pena na zana vie na ngai na émission na yo soki na koli na zala ta bureau na ye un jour au vie pena za vie to ezala ki ba bongo bon kolongwa na ngai ndengo lobi na émission na yo oui nazali kunzardo na bando sambela te kala nazali kunzardo na bando ko sambela te mais eyaki ko sala ke na komi ko sambela oloba ke okuma obeta su musique kunzardo makambo na oloba oba olukela biso ngo balukela biso so ba biso non kunzardo nde abongwanaki obongwana eza teke na tika ndule ouais na tika ndule te yalo wa maso abongwani siko akotika ndule akotika musala na ye ya kimason akosala toujours po eza musala na ye donc ngai nabongonaki nakomaki moto fo natambola na droiture ndenge nzambe azolinga donc mais naloba teke na motu o natiki musique soki émission ezali otiki musique ya mokili okomi koyembela nzambe obaki osalela nzambe opesanga kuta okoma frère nani Aaron voilà omoni ke nayebi oyisenga yido nakomi nganga nzambe Aaron en tout cas wana kuta barbe eza ezalaki ebele oyo kuta edimne ezalaki vraiment ezwaki vraiment makambo apres yo mo otalika ke kote kuna esimba te efona zonga lisusu makambo côté wana ezalaki juste la décision mais ya kotika ndule te ya kozala na ona va na konzado na parler na moi 10 mois après na boule nini na koki kosala po na uti na grand mouvement voilà donc na uti na grand mouvement et na koki pe kozwa décision ya mabe donc na vanda nanu et tout ça bat balobaki misusu zonga misusu boye nanga na décision donc et senga epenana taka moi 7 ans wana ebele ya koservi ba fan ya Jésus de Nuance na ye moko aza kilo trop donc fai kana vanda nano na concentrer nini na kosala yango na yebisa bato misusu nanu te ndulo nanu te na vande tout ça ndulo nanu te voilà après na yaki kosala choix ya ko kende la team ndenge ke la team yo monto lo bara siko ke utaki na mouvement ezalaki likolo mais okoki na bamouvement mike te effectivement okenda mpe na mouvement te otolo bango kasi te otolo bango obi okoki na mouvement moko te mpo tina mouvement monene okoki na mouvement moko moke te falo réveiller yango okendaki oke nous saluons la présence de maître Chikose le mba na yo yo moko olobi yango api oyo okende na mouvement moko moke bomi yo carrière. Non, ezalaki moke par rapport ya par rapport à la carrière na yo eza moke.
Pour mouvement natil et les niveau carrière non t'es comme c'est les 10. Oui, ils ont mon qui par rapport à ya carrière nanga. Ngana za mukolo na yango. Voilà. Donc même mutoyo o yazal na lobi na kasi yango na lobit. Muto yazali lokola patron nango. Autorité morale. Azali likolo. Voilà. Omoni lokola yazali likolo mouvement na yesu ekoza la paix. Likolo. Mouvement des appels Likolo. Et quand on a cité, ils ont le col yo. Nous sommes chez nous. On m'a calati. Voilà. Hein? Au gros petit mongo à osa na chez nous. Déjà bah tu vas oser. Aza Likolo. Oser Likolo. Ouais. Oser Likolo. Pour bah là déjà que non casse mon mutu. Azo encadré. C'est que le changolo. Bah béni le casse. Voilà. Voilà. Mais à travers Yango. Soki na bina zonga na yape lisusu po lelo ndeto zongi sito lo ba masolo na banda Orlando partout na yeba su na ya ton na oki okoti la team wanta na ya na ndiai en plein studio na sala no émission et ça fait kafu oui sanga lo mon émission la team wanta batu babwaka. Et disons que je pose une question. Le mouvement est à générer Simbati. Bateau et bêta raté. Yo réponse le ngande général et Tumbanaye. Dans des nabonana générique à mon bimbaka son oyoka. Topé sa makamo mais générique à mon bima et toyoka pété. Pour nga na rattraper au canaba vidéo oiza. Batbaye bi batala biso. Non, kasongo. Na kolo babu. Par rapport il y a au lobby au sonné au dans ce isa que Batbaye Bela pas faire rigola de le début il y a carrière non à jet set en tout cas tu nous as fait danser des aramonta longo à kekuna nam pifona ya rubina na fa continuer mais la team wa ta carrière non pour moi na tchal de quoi ngai na zo ba fante pour moi vraiment na chango sur 5% non, tu as 1,5%. Tu n'as pas donné. Bon, il y a peut-être rose au Pesaki, mais mouvement Pesaki te pose donc c'est. Voilà, au colo babon. Tu n'as répondu, tu pour battre le baron, on a posé que c'est plus n'a répondre le sauté. OK. Ngai na kuta no générique te o sala succès na question on de lobaki wana pona lobaki na sala koleka. Donc biso bato bandaki. La thune la team tant on répété une semaine après nga na yoya to solo li ba mamboana tant on aye était que guerrier était que général wa ta pesa nga confiance ndenge zalaki na salaki musala lelo toi na trois slogan et lobamba na Kinshasa so lobi tokos so ndeto komana na ba réseaux sociaux est-ce que c'est zalaka tokos na makambu toyo tembe te to makambu na tala simazonga moto wana ba wana siko tango batu baloba makambu eza crit yanga mna yana watande makambo mokonzi de banzembwe watande ba contrat mokonzi de nyoso yaya watande mokonzi muvuma na ye biso nyoso to diembela lelo ekoma yezo diembela yeti ebanda koloba mawa tanzelo ko memanga yo kaka si na OK na yo pombo na ke nga ata kolo mouvement azo kitama na ye mais logo nga na pouvoir na nga il faut na laksa batuke nazali ekela munanu ya nzambe ata bato ba nga bachanga boye mais nga na laksa ke nazam mutu na nzamba kelanga fona pesa makambo mais bato batimbela ke oyo nde mutu asali promotion te donc nayaki na lelo ekoma makambo eza cri eza kwanga te eza Thompson te eza cri nde bato balobaka petio na makambo ngai nde makambo eza cri na ye azodiembela ye omoni te ke ye azodiembela ye po amema ye boye ngam na ya nango na mangamboni neti Laetitia Kuya la mère des opémas Diembelaranga Esther Malonda la maman sociale neti bato bele ba diembela yo mais basola mabe yango ke ba sata zoko telo ngoni ya sata zoko sayo chonere ona bina kina ngana sengi na miso bato na te photo solo là
Donc voilà, ngai na yaka na pesaka o na pesa na la team. Bato pe bayebi. Tozala pe tile le même moral na longwa pe na fingate. Goga pe kutu alobara. Kunzado longwa na ba raison na ye. Oya ofinga ye azo systématique. Oya finga ngate. OK. Ya sepela te na mamuna ye selon ye. Et tout ça après toya qui sont na proposer qui est s'il te plaît. Eh ba ke goga beta table ndiayi. Abisoki générique on a ça il en promotion après 2 mois les sous générique en bimi et là ba générique on a Sente beta mawana vrai générique balata ba costume comme ça là-bas diga suka nakafu promotion bando kende bien mais eshita bon on a évité soki nini ngai etumbaze etumba donc ngai nazali on a mikumi sakate batu bayebi. Voilà. Bayebi na sala musala na bien sûr na ye na mouvement na opesa makambo eza makambo. Donc voilà. OK. Voilà maintenant bandeko na ngai place boza. Na epsi bino boza kawana. Na kati bino momuke pause kata. Merci beaucoup na epsi bino bo cha pause ndebo che pause. Na ngai to salelo moko boye. Loka bo bouger kité. Ngape na bouger kité na vanda e kakawa. Nanda sola na mettre chikose yango bomoni na chaki mo pause Kunzardo Patrick Ngamba ibsinga ina OK no trop likolo maintenant on a tiko c'est défoulé ouais abia za besoin yoka ba mai proposer biso de biloko mo bo nano bato ba sentir que général et tumbande na yambaki donc ba plaisir belé. Donc yakala ou bien eloko ezo sala bango babunda kibombanda yo ta batinga sonde basingi ona za ba eve malinga ye alugela ye babunda kibombanda yo ale lala wana pava mama monike eve aussi la te wana ezalaka ba générique oyo nga na beta ba plan oyo et aussi la te ba 3 mois vidé et tout ça mais oyaka avant balala na pavement obetaka plan mo bebe kangaka d'abord à promise yaka punza do pesa yo moi moko zonga Jésus deni pesa yo moi moko momokongo nini ezali bouteille arnodi mokendi losako matinzobe losako cherikola papa soraya padumpeti elakanza komba oleko fumu José Likimba mama wiva banakini sikiko basa kitoko bazalia libali kitoko bakotia nengala bomo Patrick Ngambe jouana na générique fabrique na betela ya mama pa na matina régler na bloquer na kena basa kitoko bazalia nana bomo Ngambe biso to force raté voilà to boka dou ba bobina na show donc Chancel Mbemba ebsa ngabo de midi ebsa ngayo merci Mbokani ya Marlène Ntessa Mbokani ya Marlène Ntessa donc voilà wana ba plan siko ba plan ya ndeni ba plan ya rande to mona ka neti kibombanda ebimela hot ebimela na kana banda leo na venue na bana foot là na mona ba film moko na se wana na Yesu ni jibu ba obunda na bi onyo so ba obunda ka ba kibombanda ne zo sala bango ba bunda ba mo respiration inspiration ya kana o tozo mona tout ça voilà inspiration ya ka mususu ya betelio lisolo voilà mais après kokina yo so to zongi pe après ko sala elora suka bosala kezaki ne elora suka boire pas faire ezaki nini o subo sala nini krina wana doya en tout cas mais bon check les pètes mais en tout cas ne sera yo to à Bercy non ezalaki ndena ba rep yo mtanda boram ouais na banda ngo na ba rep ba okita na se ba beta pam
ezalaka eloko moko tozwa na Luanda na ba province nango donc ezalaka mosha tutu mosha tozwa ngona yaki na minongo na bango dukambwa ba biloko moko ya bongo donc tozwa ngo kuna toya nango koto oyo tokabola ti nga na bokaka banzele baye bakoma na Facebook koto na kati komona bikoma bilulalula na ki connaissance papa kima akota papa akoti libala bambana babe bakoma laisser tukamolibo pape laissez les petits apporter tukambona tokabola masa pazwaki ndamu na ye voilà so ebando sa ndeni ni nde tomonaka po soto bi tozonga na ndinga normalité tozonga na ndinga normalité maître Chikose na ebite sona loba mabeto bato baotala biso maître Chikose lemba na yo soto bi to loba nazonga na normalité to ebi na tana époque nanga na bi ka animation kokota ibalana na Kaluji eza epesa normal toye Bill Clinton na Célio cellulaire j'entends missile magé bando bin savoir moko et puis que l'animateur na tellement différencier bango te ezaka bombalé c'est nani cellulaire na j'entends missile ezaki Kaluji j'entends cellulaire ayo ya nando ko différencier cellulaire te na j'entends missile ya on a lobby c'est au kiti plus loin to yo mona voix oyo dio oyo banda obala na lisusu zaki yo na berse et yaki ndeni yango ba petio bazoya lelo nga na yebisa bango na bisa ba misuka na ba TVA boye na bino bwana bino ka tamusu na ba cri e binisima bo sala bulo ndenge bozo landa ba mikolo te donc moni belé ba na yo sa mo ba sexia ya ba cri moko ba bungati moni ba dio biso landa ba dio po et banda na wenge 4x4 Robert Kokota on beta masola wenge oui pour biso génération ça eza wenge Robert Kokota asali succès Kaluja yoya ba beti mariage asali dio il y a des gars et peut ça des gars wenge panzani tout Kaluja kei après aye jantaye oya to ba oya basali dio moko boye mais dio ezalaki Robert Kokota buaki na ne buaki ezalaki meilleur ya janta pena ya tutu et simba nango après tango to kitiki wenge kabon toyena Bill na Célio ba pesi dio ya kindoki et puis dio na bango ya rasomo merveilleux Congo na biso tout prix ça voilà Bill a vendu à Célio a vendu continue les mobimina droite comme ma tête donc voilà ba dio na bango esalaki biso si c'était pour un animateur te côté na yara mabe continue les mobimina droite comme ma tête merveilleux comment matina le collage mogomboro ayo Célio donc dio basalaki ba dio moko boyo ezalaki ngai tango na yeki Jésus pesinga pouvoir ya kosala nzela na jet set après tango na buaki siki koko habite petit oyo akonza makambo maintenant lukele se moko boye et aux assoutants to uti Zénith masana nga to bongane na Zénith ya kimi tanto kitiki Bersailles oya tango Bersailles oya die o esala ke elongola ba congolais souci ya Bill Clinton na Célio malgré ba grand ba na temps na biso pe on a ba oboka pe ba plan na bango ezo simba mais dio o esukisa o ke dio mususu nanu ezo yati oui nano dio ti le ezate otangelanga dio ezate dio ya kolega ya biso na Bercy ndenge to buaka mais ba générique ya bato ebetaka nango esimba nango ezo simba mais cohésion wana ya des animateurs eloko ezosala bango babunda kibombanda tala babundi mpo nazoye eloko esala obungisanga opesanga banote nga na bwaki yo kibombanda na ye mobali na ye alukela ye abundaka ntango nyonso eyeye kibomba na yo omondanga ke
Je suis Oyoka, tozo panza. Donc, Dieu nous a l'éloté. Ok. Ils ont l'éloté, donc, massa, bosser pour toi, massa. Bissono, to comme peut viété, to bosser. Donc, voilà. Retourne, on a jet set, bayambi ondeni. Massa, c'est peli, au coup, tu vas blesse créateur, malgré à l'ongola qui absence na 4 minutes. Pour le rebongi, c'est vraiment yo. 4 minutes, 4 minutes, et bungi se batu vraiment yo. Ndega yango. Ngam na lobby. 4 minutes nde bungi sa ki batu yo. Donc après bino Jésus de Nia ça komaki pe moi temps à beti 4 minutes générique on a ndé. Et ça là Jésus de Nia. Ouais, ba massa ba bossa bien 4 minutes ezalaka bien. Donc mais ko bungi sa bisoté. Te ko bungi sa dans nabi ko bungi sa bino ndeni. Bobini c'est makasi mingi. Kolongo la bino ça qui shit. Animation ça qui sauté. Comprendre? Maintenant le banano congolais ba otala biso. Et ça te que dans la partie primo roboto ninité. Biso nyos total andole. Et puis bref année so taliba générique déjà ouais beta mais ils appellent un pifoté. Ils appellent un pifoté tous autres là. Tous autres là. Bless créateur 4 minutes dans les bancs binisa biso na niveau des gars. Ouais, et beta massa ba bossa bien. Et tout ça, c'est que South Africa ça y est Kolonzela yé. Net auto lo ba penga pe fona ma South Africa. Yo siko ndengo zabwe. Bateau pena ba banda, bobenga ngo internet quoi. Donc bateau pena to sala na bango biso to sala na animation succès. Bango na animation à TV succès donc faut ba Mathieu yo nenga kufite boye biso photo loba bobenga lelo South Africa apesi ba nebele banzela aïe ti bolia na TV et tout ça keba poto bokeba poto et tout ça bobanza la source donc tozala ikutu wapi premier soin zoya na black box bato bazela babiloko bien eza wana bapesi opportunité obligé wana papati donc ngai nasopelaka kaka père ebele après père atriaka Kunzardo le roi yoye na boye tout ça bon vraiment 4 oyo sepelisa nango bato umbemo 5 oyo sepelisa ba mais on se sentir à l'aise vraiment dans ta peau on a retourné on a ndako na tu t'es senti maintenant que je suis chez moi on a parlé qui sont sur la couleur à Kalanda la émission ou talisu inde 3 na ngai donc inde 3 yango donc ba bongisa ngo sou bien bato ba uta mikili ba oyaka rap wana ba mona ngango so question mo poto mo chite question mo so gayi sanga sincèrement vérité non c'est pela au girer o chema liboro boyo girer que question o na o loba na o répondre sincèrement ouais o girer na girer na ministre wa grand pote ponga na mona nzambe voilà na consacré tango longwa ki wana na ba pasi nyoso zaki na on a bisengo nyoso quand tu voyais Chetani Gola na TV o mona ke ndako na ngai leader na ngai yo menaza suna yetu bandoka ndeni e bando sala ngama be mais le wezata e bando sala ngana otala perdre na ngai ba mayo na nango père donc Yabando yo mabe na mankaki trop père a mankaki nga trop voilà donc voilà et tout ça père a mankaki nga pena makasi na sepende nga fungoli motema ya mbangai merci Jésus de Niance lova na zongeli so polito ezala kaka mais ekomo bakisa mako onde na ba mission so faire inde onde azara bien bercer kendara zongi o akendara zonga et pas waze quoi quand tu pars te yabenga biso ba petit na ye atalaka alandaka Bible abi limbisa moninga mbala tuku sambo na sambo donc baloba bongoti voilà donc voilà et koloba jamais ngana moto to solate so sola na batute faux soko zong saka batute et tout ça faux donc viens zong sabiso sans problème abenga biso ba petit na voilà. OK, merci, on va finir cette émission avec Kunzardo avant qu'on se lève. On a commencé l'émission comme on a battle. Donc cela veut dire que n'a pas qu'à inviter tout le dé invité mais baye banité. Ba animateur car pour l'instant on a niveau animateur. Na banda qui déjà awa. Donc et comme déjà na exact deuxième
émission ezokotaka ya mingi te batalo wana siko neti yo boye na mekonami yo moko so na bibon kunzardo aroya yo moko bokosenga animateur nini nga merci oh bongo ok bino nyonso boyoki donc batalo ezoya ezala kunzardo na Bercy mwana awa kaka na plateau awa donc wana eza question réponse pam guitariste olukela biso mwa guitariste nyonso makambo wana to eza carré voilà donc ce pe yo lingo oya na oyo yo oye na ye ce pe ya oya na oya ye na ye oya ya beteli oya nga babeteli nga voilà ka ye net na génération nanga mpona bwaka pena donc tout ça nayoka elengi naobeta ya zokende ya zobeta me bacri na nga bomonaki tosala eloko moko awa esalo bien nice namoni déjà émission ngo nde esalamaki ekoti bato balela ondeka okima akima oso ndeni au général ayebi makambo za ayebi ke na bimisata dimai ya ovanda yoka na niance ya ofandaka na niance wana me émission ngo esa elenge yo elika wana masa na ngai donc kitoko lokwa batutu donc voilà na sepele yo tango longwe déjà nde ya ye ouais moi na longwaki déjà moi longwaki déjà ba une année après ye akotaki prison quand akoti prison après aye obimane akoti la team on a déjà nga longwaki OK. Merci, on va finir cette émission. Pour moi, je dis big dédicace à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Batunia Sobalinganga et John Makai et Fifi Mvuka. Na Pesiombo te Picho Pacha Sotalikon en Norvège. Nathalie Capitao, notre productrice. Nathalie Capitao. Yangana Patrick Ngambe. Na Pesiombo te place aux Ali. Binonio Sobolingara Matika Songo. Naza et Bino. Ba o nyon son solo na bango. Augustine Moussungai, Augustine, je te salue. Place aux alliés et puis bon anniversaire à toi. Bon anniversaire aussi na Fabregas Maestro Kyrios Gozarachi de Tro. Bon anniversaire Fabro. Yena benga kaye luambo ya génération na bango. Do ye luambo ya génération wana. Ko sa go ba blague te. Ye na génération na bango to ye luambo na bango ko. Après Satazoko Sayo. Kunzardo, on va finir, mais avant aussi les sangs en bima. Naboka. No buku nangana tikao. Toko boka na nuance. Bon, tout ça papa yo bogi denga pe na bogi de. Ya solo. Ngano pe batolo mabanga. Ah, Joris la foule acclame. Laetitia Kouya. Fabrice. D'acclame Asikila. Abiri. Ah, René Abiri. Ah, François Foutila Mokonzi Yabambeko. DJ Trésor Congolo. Fabrice Lolema Mokonzi Yabaka. Benny Locasso. Ah, il donne bien. Mère Antoufuya, Maître Zephi Moya. Maître Chico Selembana yo. Salamondo. Yannick Imesa, idéologie yango. Christian de Cornes, Papa S. Aïe. Rabi Bokole ala la gâté. Ya Doudou B Salamukaka Ernioso. Ifo Mousse Yaya. Yeah, Manu Mando Yole Logo. Jackie Amelo. Patrick Ngambe Abimba Nakati. Champion Douglas. Benny. Voilà, continuez. Bienvenue Kialanda donc batutu balingaka Yannick Mesa na États-Unis. Après batutu balinga Fiston Masila Gestapo donc batutu balinga général hier on a plus de 143. Mutana biso akenda pa ngana onde to sala ye. Martes Masinda. Elamba. Héritier Sram Yoji Berado Prince Versace. Ngana boka bango bongo. Voilà. Ne représente ça ngana classé bango. Berado Prince Versace, Martes Masinda Japon, Héritier Scram Yoji. Donc voilà pe na moni héritier Minimbu na moni Susura. Ya des mérité Minimbu et Membu Bebu Saka Lusu baliera na mo. Omwe batu musuna boaki na boka bango sute Kunzardo rappeler ngande bango. Ezaki so boaki benga baki ba. Dans les batu mo bandolanda landa biso. Moi je vais te laisser mais na otika o bandana on a 3 cris. Ya batu akala, ya ba génération ou ya batu tout babimi après au sanoli biso na biloko na omoko.
na yaye ma mwana bandi mabe bilakeli mabe Patrick osebele courant tala mwana bandi mabe voilà yeah yagola kotika ngana bondote kotika ngana movenda te ya jeta kotika ngana bondote kotika ngana movenda te ya jeta oyo tika ngana nini ko nyangare lele nyangara kotisa ngana nya nyangare lele nyangara nasimba mama wapi na nyangara na beta ye wapi na tokola ko na beta mama na nyangara asepela na nyangara kote église papa Coutinot na bina simba mama na nyangara na beta ye na nyangara kriye kayimikile Robinson abino nyangara merci beaucoup bye bye na banyasa botali biso tolinga bino mingi biso yaniki kayenga mona invisible ai satazo kosayo a ochonere merci Machi Kasongo. Kasongo Machi. Machi Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika, son matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.